Il y a deux éléments qui sortent. La stérilité et le respect de la trajectoire. Je vais développer en attendant, mais je veux dire ceci. Bon, Bandeko, Jean-Baptiste Bandeko, vivait dans la forêt. Nayeli, Bino, Bana Nzambe, na Denis Lesi, pour na koyebisa ye azala gentil atika kosimba Bible. Mais ce qui aligné toujours kosimba Bible, il y a une procédure à suivre. Et il doit impérativement respecter cette procédure. Bandeko, bomoni na bino kama extrait muke. Oyo Denis Lesi a outi ko prêcher parole le 19 septembre 2021. Mais alors, Denis Lesi a outi ko sala témoignage. Témoignage a outi ko sala, ça fait 2 mois. Asala ki témoignage, ndenge asala la kanzambe te, ndenge akenda ko simba bakisi, ndenge abana kwesa batu, na molimo ya nzambe te, na molimo satanique. Denis Lesi a fait souffrir bana nzambe combien d'années? Mais azoyokate, azongi lisusu abana ko prêcher parole. Bana nzambe ezama wa Bible zolo ba biso na 2 Jean 2:9. Quiconque ne demeure pas dans la doctrine de Jésus-Christ n'a pas Dieu. Quiconque ne demeure pas dans la doctrine de Jésus-Christ n'a pas Dieu. Donc, ce qui nzambe azana été azana molimo santuté. Et ce qui azana molimo santuté jusqu'à présent azo servi nani Satan. Alors Bible bengi nani? Bible bengi na Matthieu 30:25 serviteur inutile. Na 2 Pierre 2:17 et lobby azana e fontaine sans eau. Bible mutolobi na ngai te. Bande ko ngai Denis Lesi a outi ko sala témoignage kututé ayayi koloba. Ayayi koloba ndenge ye azwaki kisi, ndenge ye abane ko sala la Satan. 2 mois ya pamba yango bien 3 mois banda salaki yango. Ndeko nangai soki outi ko sala la Satana olingi ko yana ngambu oyo ya biso. Il faut les kana confession de péché selon 1 Jean 1:9 suivi d'une repentance sincère. Mais yo ye olobi na bande na simba kisi na bande ko sala boye na bande ko sala boye mais kaka sikoyo bande ko sala boye oliki na confession te ndeko na ngai oyepe ko simba Bible atako basakana na bana nzambe mais ndeko na nga pas jusqu'à ce point. Bapeki siote soko lungi osimba parole les cas de confession de péché. Luka basel la nzambe mutu ba confirmer peuple de Dieu que effectivement muto yo abongwami. Mais bozo sakana bana nzambe parce que bana nzambe ba ibili lobate. Lukola bana nzambe ba ibili lobate bozo sakana ba ona ndinga osakana te. Eza mawa pona bino. Na uti komona su mususu alobaka awa docteur de la loi spirituelle. Abimisi terme moko lobi mwasi ya kote ya na église. Bande ko nga bosaka ba attention na batu oyo ba servir Satan. Bosaka très attention na bandoki na ba sataniste oyo ba servir Satan. Bakoki ko ya na mateya malamu te. Bakoya kaka na mateya oyo ekomebisa bino. Ndeko nangai Denis Lesi na singo bolimbisi soki olingi oteya leka na confession na repentance parce que biloko wana eza na yo ti sikoyo
Ozana yango parce que na confession te. Ah, bandeko na ngai. Alors, prophète. C'est sous l'action de l'Esprit de Dieu que le prophète peut communiquer la parole de Dieu. D1, 20 à 21. Ainsi, le prophète est appelé l'homme de l'Esprit. Osée 9, 7. Pourquoi il est appelé l'homme de l'Esprit? Parce qu'il parle de la part de Dieu. Alors, ton excellent nous kama muke biloko denile salobaki. Ye moko na munoko na ye. Ezali mawa mingi bandeko. Tangu yo. Voilà, yango. Toyoka yango. Toyoka makambo. Boyoka oyo denile si. Ye moko alobaki oyo elimina munoko na ye. Alors, bon passate moke bandeko po eleka poto bebisa maladie wana po balinga peu préservatif te donc ebele balinga vraiment prenez le pouvoir avec l'assurance Assure-Lit. Reprenez le pouvoir. yango eleki kote mosusu bandeko tozela mokene nayebi te soki tokozwila yango même awa parce que na tiaki yango voilà voilà yeyo présente la série limitée 60 Go à 13,99 € par mois sans engagement sur le réseau mobile. bandeko bofongola mateya matoyi bolimbisa boyoka nini Denis Lesi alobaki na munoko na ye moko eza te ke bakosile makambo mais ebimi na munoko na ye moko bolimbisa mpona voilà akogaide presso eleki mais tendance gaya koforce nga kaka nzambe koforce nga tine wana ti bonzambe ti da na force na ye da na zone Kinshasa ale passer Charles Koyo personnel ameminga ce qu'on église mon na Gombe pas frère Oton place ba ngwana ba tout banda OK ndena ke yo yamba Yesu kuna et umela ipete donc na sai na 2 ans na kimi ngoma na kimi lisusu na bande kote na nga me na kimi alors bandeko ça c'est chef de vie aussi biloko wapi agaye kisa liboso na zwa kisa succès babenga ngompungu kisi wana on veut c'est-à-dire que sozo ya na kwenzela batu tout faut pas bima na nzela tant on a bima na ndako na zui la boîte foule la foule yango ekei on a tuni plus de 10 fois papa muta okufa ote mutumbuyi ote mama okufa ote papa okufa ote grand frère okufa ote na zwa ngo pona sel nga loluka balekisa ye fo ya kufa na période nga zai pa kufa parce que azo déranger nga to so to bani to umela yaye ono me ani sero sero no me dai loto boti boni ni suko na bomba ba musicien onyo so ba koto na la lisaba ba wero onyo so na la lisaba mena we so fete na mfufulu na ba kofi ala nyoso na mabele na boleka ka kote ata kwa kofi bato ko na na ye na ba danser nyoso ndanga akanga ba mwana kere ba ola ka modelo na mone Marie-Paul ondela zaina na mwana na pomla kote awera conséquence akisa mo yani so mutazemi si mwasi na quartier yo zembi na yo so ba yibi na quartier mo yibi za yo la poussière moi muke ya aigle OK doit balayer sur en haut et s'il va passer na papier parce que vrai nganga o ya biso lokuta te o ba wana vrai nga et puis ezala na mususu esangana na yango inao e wana Marie-Paul ina ngote inao sikoyo me na ibi mutu mwaza sana ni sepeka inao sikoyo ezali siko vandi okaga olimo so côté na danger o gangi olimo OK qui ma place mususu OK ma place mususu o ba yela na prison ba yela ka kiswa na prison tant ka ba kanyo oui pasero azo linga pesa nga kiswa asa ene nanga azo memanga lekoli a former nga na te ya nzambe solo ya zo linga pia nga ma mélange moi si o ya koti kisi bele na kina amona nga na pale
na ba foule ya laissé à mon anga approcher abi je te donne 300 000 euros par mois une voiture ya yo moi si bana yo te kaka opesi na image ngana zu image wana maison na biso to kota bato akabal na banini to yebi ko travailler bon lelo moto il faut akufa ba yebi ke yo bomi ete biso mo bato bomi mais il faut à la cimetière na bino il faut bozana moto na sa kufi faut que pese mbongo penza po kundebe mais on a très bien ndi akitiki ayena kin azui ba passer rebelle na sakola ka cardinal muse ah bon na côté là itina ndako asa balio chef par la biso ya kufa bo était pour ba kufa il faut balio na balongola c'est lui qui m'a donné le courage de devenir ce que je suis nazako s'inspirer par là il m'a beaucoup inspiré pour faire de grandes choses allez là est fort mais alinganga c'était mikono alors bandeko tokoki kotia yango nyonso te mais na banzi boyoki oyo alobi na monoko na ye bandeko na ngai bino mutu bokende ke na beglise oyo bomoni awa plein na okende Afrique du Sud na okende pa Iboye na okende pa Denis Lesi na okende pa Kankenza Denis Lesi lelo azoloba ke bazalaki na bango basali na nzambe te bazalaki batu oyo bandako servir Satan baki kosoba kisi banyokoli peuple de Dieu pendant combien d'années bandeko na ngai yangwana mes chers frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ a dit ceux qui sont mes frères et sœurs ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Alors malgré makambo oya lobi 2 mois sur 3 mois azongi bomoni na église akomi koteya bandeko na ngai zama we bino bandeko obozo yebaka de loba mala muke bo expliquer ka ba mususu ba yebaka de loba eza nandimi teke na Kinshasa pa yi Denis Lesi ali nandimi teke ba pasteur ba kwa même 8 nandimi te parce que tant on a zotala ba mateya ya batu amenaza ko regretter na binzambe pourquoi aider ba peuple de Dieu tala azako loba passé na ye azoka sonité azako seka soki alekaki na délivrance na délivrance akoyoka pasi ninga faire souffrir bato akoseka te azoko sabino alobi kuna ke na kopesa mutu te bosenga mutu te bosalanga boyi mais non soki oko luka biloko wana bakopesa na succès soko zu succès babindi kosenga yo mais c'est pas toi ya koloba ke bopesa nga boyete c'est regrettable tala mutu te Denis Lesi bino bozo considérer mosala nzambe esa mawa soko yebi ndeko na yo azokende pa ikolanda mateya Denis Lesi azawana mais loba na ndeko na yo longwambango parce qu'il est toujours dans le royaume des diables aza toujours kuna en tout cas ndeko Denis Lesi na yebi ke vidéo oyo koyoka yango okomona yango na sengi na yo otika kosimba Bible soki olingi kosimba Bible luka mosala ya nzambe ya solo o confesser ba péché selon 1 Jean 1:9 suivi de repentance sincère yoza prophète ngana za pasteur ngana yo to koyeba Bible ndenge moko te moi je peux t'enseigner la parole donc ngana yo to koyeba Bible ndenge moko te jamais impossible parce que yoza prophète to kende to yeba prophète Zanani. Dans le Nouveau Testament, le roi David est aussi appelé prophète, acte 2:30, parce qu'il a parlé de la part de Dieu dans des textes inspirés. Alors, qu'est-ce qu'un prophète? Dans la conception populaire, un prophète est quelqu'un qui prédit l'avenir. Dans la conception populaire, un prophète est quelqu'un qui prédit l'avenir. Il n'en est pas ainsi dans la Bible. Un prophète est d'abord un porte-parole de Dieu. Prophète a sa porte-parole ya Nzambi. Le prophète est celui qui communique les paroles dont Dieu l'a chargé. Les paroles même de Dieu. 2 Samuel 12:1-7. Ndeko Denis Lesi, soko tangi na 2 Samuel 12:1-7,
okomona likambo ya David na Nzambe na prophète Nathan. Nzambe atindi prophète Nathan akende kolobela David. Tangango na 2 Samuel 12, 1 à 7. Musala ya prophète yango wana tozo la kisiko musala ya prophète. Lelo yo bino so bokoma ko salisa l'église, ko eposaka batu maboko, ko bondela pona batu, pona bakiso bozu pa banganga. Voilà, awa tozo la kisako musala ya prophète. Alors toke na roi Ézéchias. Ésaïe 38, 1 à 5. Prophète Ésaïe. Ézéchias Nzambe alobaki na yeke bongama olingi kokufa. Ézéchias a salaki supplication. Nzambe a utilisé prophète Ésaïe. A ke niko yebisa yeke na bakisi lo 15 années de plus. Ndeko omoni musala prophète. Ngai naza monsieur le verset. Parce que na pasteur, na prophète te. Yom do prophète na prophète te. Alors ndeko soko tali biloko ni balé oyo na bongo kene musika, omoni musala ya prophète. Musala ya prophète omoni yango. Ok, ndeko tanga na 2 Rois 24 à 5. 2 Rois 24 à 5. 2 Rois 19 35. Ndeko na bandeli. Quiconque ne demeure pas dans la doctrine de Jésus-Christ n'a pas Dieu. N'a pas Dieu, c'est-à-dire il n'a pas le Saint-Esprit. Le kola yo qui n'est pas nganga, ozo servir Satan, ozo la doctrine na bisoté, ozo molimo sainteté. De toute façon, dans le monde spirituel, il y a des royaumes. Les royaumes de Dieu, là où il y a l'amour, la joie, le Saint-Esprit, la paix, etc. Mais dans votre royaume, le royaume du diable, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas le Saint-Esprit, il y a la haine, la jalousie, l'envoûtement. Biloko wana nde eza epa na bino. Yango wana bozoki nuzwa biloko alors que tanga na landaki yo ndingo bandaki yambaki Nzambe okoma ikoloba Nzambe alobelinga. Nzambe alobelinga. Ti ozuba kisi na yo ozoloba Nzambe alobelinga. Oloba ke Satan alobelinga. Mais na kama bino nde nini bozoba serviteur à Satan. Mais bolinga koloba te que Satan alobelinga. Kaka Nzambe alobelinga. Nzambe alobelinga. Mais c'est regrettable quand même, hein. C'est regrettable de l'illégal. Donc bato ebele ba na okasa ke oza musala Nzambe. Mais yo moko yeko loba yango ndeko zo ba kisi na yo ke oza musala Nzambe te. Mais au lieu fanda ozu sur Bible oko prêcher le 19 na pasteur o yambi yo. Na pasteur o yambi yo. Asa pasteur te. Alors tokota la na Bible na Galate. Galate chapitre 1 8 à 9. L'apôtre Paul frappe ceux qui s'attachent à un autre évangile. L'apôtre Paul avertit les chrétiens. Galates chapitre 1. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. 9. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Donc, Denis Lessi, on a maudit. Bateau, bazoa kolanda yo, bazoa kolanda mateya, il y a quelqu'un qui est maudit. C'est la Bible. Donc, on a maudit. Parce qu'on a annoncé évangile, oyo, eza yabisote. Pour qui si wana, ozo yon na satana. Ozo yon pas Nzambe. Alors, total na des gens. Parce que ngai, ezala kaka ba verset biblique. Et pas y a quoi ça rabat. Verset biblique kaka. Pas vous soutenir. Des gens 9. Des gens. Oui, des gens 9. Je lis au nom de Jésus-Christ. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père
et le Fils disent, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas sali, car na 11, celui qui lui dit sali participe à ses mauvaises œuvres. Alors, Denis, tant que vous avez prêché parole kuna, na pasteur oyambi yo, est-ce que vous avez dit que vous commettre le péché de participation? Bible me dit bien moi. Na déjà 9 à 11. Est-ce que bango bayebi que vous commettre le péché de participation? Mais Denis, c'est vrai, vous êtes prophète, vous êtes pasteur, parce que moi je peux t'enseigner la parole. Vous êtes prophète, vous êtes pasteur. Mais ce que vous êtes pasteur, vous êtes prophète, tikala côté qui prophète. Parce que bien sûr, les prophètes, qu'on prêche parole, qu'on s'en va à l'église, mais jamais vous avez la parole oyo ya nzambe, que parole ya nzambe yango yo alobi na loba ezalaka te. Alors, entre parenthèses, natanga eloko moko na Ephésiens 4, 14. Paul, l'apôtre Paul, avertit encore les chrétiens. Apôtre Paul, Ephésiens 4, 14. Toyo Kani Balobi. Je dis au nom de Jésus-Christ. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leurs ruses dans les moyens de séduction. Mes chers frères et sœurs, ne soyez plus des enfants flottants et apportés à tout vent de doctrine. Que mutumoko ayena ika ba uti kosimba bakisi abani ko pression liloba yo bani ko zoya en considération. C'est pour cela ngai ba fidèle na ngai balanda kaliloba na yebisaka bango soko moni mutaza ko teya abimi na doctrine na biso ko zapa na été bima bala moko neti ba Denis Lesi azo sala ba vantir na makama nzambe me ko suki la Denis Lesi babe. Comment yo ondimi outé ko simba bakisi obana sala bien position de main ezaki yo te ezaki démon babilo ko bena et puis tu te permets ko zo Bible oya ko prêcher parole et puis baza ko pesa yo offrande, ce qui est grave Denis Lesi. Mais oyebi parole te biso to yeba parole to pesa ba numéro de téléphone au beni to élection ningo sala. Il y a une différence entre délivrance et témoignage. Délivrance, témoignage, après la délivrance. Et toute délivrance, n'est-ce pas, commence par la confession des péchés et la renonciation définitive aux pratiques. S'il n'y a pas de vraie conviction de péché, il serait souhaitable d'attendre et de continuer à souffrir. Denis Lesi, isa mawa. Isa mawa, ta una tala yo, ta una soko mona yo, mais ça passe mingi. Témoignage, il sera toujours après. Témoignage, il sera confession te. Jérémie 17, 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Jérémie 17, 5. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, ils ont mawa. Vraiment mawa. Lévitique 19, 31. Ne vous tournez pas vers ceux qui invoquent les esprits. Ndekunangai. Yo kenda yukuna. Oko simba Bible ata mukete. Oko simba Bible ata mukete. Tanga na Jérémie 17, 5. Deutéronome 30, 19. J'apprends aujourd'hui à témoin contre vous les ciels et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives et ta postérité. Neko, Dieu qui est un Dieu d'amour, il te dit de choisir la vie. La vie, c'est quoi? La vie, c'est le royaume de Dieu. La vie, c'est l'amour. La vie, c'est Dieu lui-même.
Mais yo boy na yo, puisque tu es libre, Dieu respecte notre liberté de choisir. Aucun na yo na kan ya royaume. Na kan ya diable. Mais eloko nini etindi yo oya na kanabiso. Eloko nini etindi yo ozonga siko na kanabiso. Peut-être pas si. Le 11 juillet 2021, yo ken église abatu okomi kote ya. Eza pasi. Denis Lesi eza pasi. Je crois que nako sukisa yo wana so naza eloko mosusu na mekabula kisa. C'est triste Denis Lesi. Na sengi na yo vraiment au bima. Après eloko to mona pasi soki oye ko sala témoignage. Oye ko sala témoignage bolobaka jamais que nazaki ndokito sataniste. Mosusu wana onga nazalaki na quartier latin. Oh, mais témoignage oye ko sala ça pour na quartier latin. Préciser ozalaki ndoki to sataniste. Entre les deux, moko ezala na kati. De toute façon, ils sont boza bana tata moko. Mais il faut préciser. Alors, tokotala nanu oyo. Voilà. Tala charlatan, yeyo bomoni charlatan. Tala charlatan, yeyo bomoni charlatan. Baba bande kuna yeko yebisa bino. Ezana batu misusu bazali kila montambe te. Ezana batu misusu elimande la tanzoto. Tala charlatan, yeyo bomoni charlatan. Tala charlatan, yeyo bomoni charlatan. Zambalo baki tukoye babango na misala na bango. Zambalo baki tukoye babango na bilembo na bango. Pasteur Mbimba achaka chokwa tela zika pum. Pasteur Mbimba amela kadiamba mine pola pum. Pasteur Mbimba achaka zazwa chaka yombo pum. Alors, deko, na longo liya mona bandi boyoki. Parce que na oyo wana zoluba. Na ye. Baza bana tata moko bana satana. Voilà. Même au Azoloba, ça la confession, ça la répatation, ayem balamoko le bamakamanaye, je suis un serviteur de Dieu. Abandi balamoko. Alors, Denis Lesi, tango sataniste oyo, bozarene ba réunion place moko, alobi que yo za charlatan. Ozo tchateme pourquoi? Pourquoi yo ozo tchateme? Peuple de Dieu, yo ka mona yebsa non. Sataniste oyo, ifonge. Batu nyonso ya tanga bandoki, baza bandoki. Tango ya lobi na bino ke o eza charlatan parce que bazalaka esika moko na bango. Est-ce que bino to landanga? Bosibo mu yoka ifonge alobi nanga ke amonanga kuna to atretanga nga tretaka bato. Pourquoi? Parce que bakanga kae munoko ke wana za musala nzambe. Bakange munoko ko meka ete za musala nzambe. Pe na groupe na babandoki tango basaka baliyo na babona ngate. J'ai toujours dit, je suis l'un des pasteurs au monde où basala musala ndeka propre. C'est-à-dire que naibi kisite, naibi kindokite, naibi biloko na naibi honte. Voilà, c'est clair. Alors, siko yo bande konanga yo. Toyoka awa. Il faut que la bombe ici là été. C'est là le bon matin. Il faut que aille faire un tika. Lokona lingika matananjira na. Yo d'abord vous allez prophète à télévision. So passer à YouTube, na passer à Facebook. Vous allez visiter comme que na comprendre. Mais non tu nous va question. Au côté de la prison, il y a makala pour aller. On a besoin makala. Ah, oui, bien baptiste. Je le confirme à Bexi. Il faut que je ma prison. Na makala. Eso est bien. Mutu na ye, soki ya solo Joseph Yunidani soki Joseph obomona motema ya solo. Pesa bato na TV droit de réponse. Okamamaki na makala mpona mwasi. Viol uni. Pesa soki mamona opesa eza lokuta. Na okende na biyo, tokende tina makala omona na liste. Donc Joseph ifonga zai na prison. Tuna ba biyo solo na naba. Oya munene na komona ina. Oya zale pa kofi wa periode wana. Jone kusa. Non, monsieur. Komona ina. Waza kasa kusa tonight ya ina periode ba munene jour où ya zwa ba ministre ina ke ulanda akomi na merci boy lokuna zaina vocal au beta te ayeba biete no. Alors ndeko bolandi Denis Lesi awa lokwa ba yebani yepe azolobake Jean-François Ifonge yepe abongwa na solo ya na solo te ndeko nanga boyoka makamona expliquer rabino un sataniste répata ses arrêtés. Un sataniste repentance et zanakate. Boyebi sataniste était soit zanani.
Sataniste est ministre de Satan, Denga est ministre de Nzambe. Sataniste est ministre de Satan. Donc, ceux qui sataniste est web, ça ngana bongwami. Rien. Tala ba maté na bango. Tala ba maté na bango. Est-ce que bino so mona bato baté amour? Boso mona ba ifonge ba docteur wa piti. Est-ce que so mona baté amour? Mais ba côté amour te? Pourquoi côté amour te? Pourquoi ba côté amour te? Mais parce que pas ibazalaka amour ya rakate. Bandeko. Pas ibango bazalaka amour ezalaka te. Alors bandeko nangai na banzi to komi na suka na moni pano mosusu awa Denis Les boyoka spécial culte de miracles et de délivrance intense avec le prophète Denis Les. Bandeko d'expliquer bino awa qu'est-ce qu'un prophète. Mais awa Denis Les il faut qu'il nous soit ba miracle culte de miracles et de délivrance. Ndeko boyoka nga. Ce qui va expliquer bino séminaire il y a délivrance, séminaire il y a miracle, bande konanga na Bible zate. Na Bible biloko wana ezate, ezaya bato basimba bakisi, bato baserifaka Satan, bango ba yeli biloko wana que séminaire il y a délivrance, séminaire il y a nini, tout ça. Donc eza mawa ndeko, eza mawa. Mawa peut-être mawa. Biloko desa na ngote. En tout cas ndeko Denis Lesi ngana tiki numéro nanga. 06 51 03 92 89. Ngana zaka na dossier na yo. Mais tant na mona kike oza un père de famille. Na boyo ko bimisa dossier wana. Ti lelo pe na zana ngo na loba pe na bimisa yango te. Malgré makamuno belé, na zana makamuno dossier belé avec des preuves irréfutables na zana ngo. Mais na loba ki toke ndikuna te. Mais na sengi na yo Denis Lesi ko simba Bible te, s'il vous plaît. Soko li ko simba Bible, oza déterminé. Kende dans confession de péché suivi d'une repentance sincère. Oloba, oyo apesa kiyo biloko, opesa bana boni, oboma boni, parce que Satan a pesa yo biloko na ye ofele te, tika oko sabato. Satan a pesa biloko na ye ofele te. Voilà, yasuka bota la Denis Les. Catholique, bana derrière na bango. Les catholiques prônent la légalité. Légalité veut dire quoi? Biso mongo to na ba candidat. To poni ba candidat na biso to patani. Mais la plateforme Église des réveils, on vous donne des candidats. C'est différent. Alors, Denis Lesi, tant que oza côté kuna, okoza na pédicerte. Jésus-Christ a zoloba na Jean 14, 27. Alobi nini? Alobi, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ce n'est pas la paix que le monde donne. Biso ba auto na paix. Na base bozo mona batu so le kana ba media bazangi paix. Bozo mona ne bazali pona nini? Bazana ba